Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola baninga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert. Obrigado na bande konyoso bozolanda biso na République démocratique du Congo, na Angola précisément, Luanda pe na Congo Brazza pe na monde entier. Ça c'est votre émission Écho International. Émission Écho International est présentée par le pasteur Flamme d'Angola. Na caméra tozali na frère na biso Josué Labron. Frère Josué Labron de azali kuna na caméra grâce ya yende bozomona bilili oyo. Tant bozoyoka Écho, ça veut dire ba nouvelle. Écho na portugais bali ko bengango ba novidade. Donc Écho International, ils sont qui ba nouvelle moko ya un artiste comédien oyo azosala impact, azosala rage na République démocratique du Congo pe na libanda mboka. Mais pasteur Flamme d'Angola dit que photo ya to lukaye. Donc je crois bien nous boyebiye atana présenter te tango mona yebiye kaka. Il s'agit de président Coco Ping Pong. À ma gauche, directement dans Zoyambaye. Bon dia, boa tarde, boa noite, Coco Ping Pong. Bon dia, boa tarde, boa noite. Bonjour, moyo, wetwabu, toi sakidila, kapenda kapempe. Mbote na balange nyonso na pesibino, mbote. Voilà, encore avant de parler portugais. Comment ça va dire? Ça va tout bien. Ça va tout bien. Voilà, on est là qui Coco Ping Pong. Artiste et comédien, oyo ça la fierté de la République démocratique du Congo. Na balibanda mboka le long de mission international to baki ke to ya non to solo la to yeba au juste eza nini. Voilà un Coco Ping Pong. Question na ngeza boye na lobi lelo nazomona ondere succès na yo eza rokita par rapport ya ba mikolo leki ozaki ya ko mata makasi mais lelo na moni ozaya kokita. Pourquoi? Ngai ndenge nasalaka musala na ngai na dependaka nyonso kaka na nzambe. Alors style nga nasalaka ezalaka différent na bandeko mosusu neti ndenge oyebo sikoyo okokuta nga en plein tournage nyonso tozo tourner nanu ata eloko moko eleki te. Nga nasalaka boye na préparer na lancer ozomona. Pendant l'air naza na kati ya préparation ndenge ka ba misère basalaka okomona frère na biso Matusa mwana azoyoka na lisusu te. Lero okomona Matusa mwana beti kaka nga laissez-moi yo fungo leo Yesu yango matango azalaki wapi cartonné pe mbala moko yango moni pe ngai Coco Ping Pong ezalaka bongo na préparer na tourner na pesi public banda wana Coco Ping Pong wana ngana zongi na maki. L'état produit wana ezosila sur le terrain wana ngana bandaki ko préparer wana bisiko batabiro ba bokoko tozo mona yeri susu tete moto ba mona kateza la kaka ke bembe ba mona katena nini soke bembe kufi mbala suko talie sima mikolo lerbo ko kunda ye otika lumona yeri susu te po azana sama bere mais biso batoyo tozana no na bomoyi. Donc karamiki te pona koyebisa bandeko nyonso bazolanda biso bozozwa eloko ya sika oyo tozalaki déjà la préparation depuis longtemps et tozana kati sikoyo ya batournage naza si lelo ozobima na terrain bato oyo bapiki makolo te okomona batiki mosala mbala moko. Donc voilà pona question oyo tuni ngai. Voilà, lentement et sûrement on a dédié émission Oyo na mon grand. La moi distance, c'est pour moi en coronavirus. Nange ils ont été en anti-nango. On a anti en coronavirus. En coronavirus.
Voilà, vous comprenez, on est allé à la comédie à Coco Ping Pong. Baben ko l'homme au loma nyama ce qui boye. Mkia milo dans toilette. Coco Ping Pong loma nyama l'homme mkia milo dans toilette. Na pesa yo kombo wana. Coco Ping Pong na pesi embote mon ex-président Malanda na pesa ngai kombo ya Ping Pong. Ngai moko fira mesure ba mbure zo pusana age zo kora. Na komi koko. Que ce nom me repose un peu. Vieux fou là n'est pas singoumé. Yenda tara karobi. Ah! Makambo zo sara eza normalité. Oza oloma nyama, c'est-à-dire l'animal fort. L'homme qui a mis l'eau dans la toilette. Navandi na moni bozo bezo sara mabatu bazo roba roba. Oya leki ngana leki, oya leki ngana za danger. Dene ko vanda na tari na lobite. Onyo so bazo roba wana eza bosoto. Eza lokola moto akei na toilette, asali bosoto ngai na zwi kaka mai na sali nini? Bosoto leki. Yango moni présence na ngai biloba bato eza la kate bato bakomo roba ye moto wana yali ba rumba wana. Quand toilette. Voilà, na dédié émission oyo na héritier Kassomo Mokonza Bruxelles, héritier Kassomo Mokonza Bruxelles, na pesi mbote na mon avocat en direct de Luanda, maître Melchisedek Ipanzo, maître Daniel Tumba et sans oublier maître Idi Amin. Donc na bois qui paie Coco Ping Pong parce que Coco Ping Pong a bien bois qu'il banga parce que vous comprendre émission ils ont la dimension par dimension parce que nous on a même l'émission on a des musiciens et ils attendent on a même l'émission on a des comédiens parce que les comédiens c'est un mois comédie moi pour seka vous comprendre que on a yambi ils ont Coco Ping Pong donc faut voyez bon gars que ils a bongo na pesimbo télévision na R Kelly commencer photo Shalom en direct na Panama et sans oublier pasteur Vincent Makela à Zolanda Bisso en direct il y a émission Oyo. Voilà lentement et sérieusement je suis avec l'artiste comédien. Il s'agit de Coco Ping Pong. Voilà Coco Ping Pong. Na lobi boye na génération na yo. Na génération na yo lelo nani Oyo bangaka. La génération na banga Coco Ping Pong. Yo moko banga mi yo moko. Pona ninga bitanga na moto yo banga ko za so fandi o muni azo jouer puis nous lengo bi moi la mayo pena bi ayebi boulot Coco Ping Pong. So na mi tara penda ndaboko na télévision no baka moi na mayo ayebi boulot de Coco Ping Pong azo lula peka Coco Ping Pong. Tika fanatique na ngani do na za fanatique na numéro 0. Tika siko na génération elandi biso na bano to bimisi ko banga te na sepelaka na mwana ngai pomba na sepelaka na mwana ngai kwikwi wana babaza bana ba utepa na wote bana na ngana lobi génération elandi biso po biso tozo bimisa bana bon le reste na mona bato ba bimisi bana te nani lisusu do bango wana mibare mais émission auto salaka mbale leki wana tonga na uta Luanda na yaki turu wana na yambaka yo na kwikwi kwika kumisaka yo forme le kwikwi alongwa pembeni na yo pona nini. C'est tout à fait normal. Nous sommes pasteurs. Église au Banacha va dire au Banzambe quand on nous a on avait tant de change. Nzamba il faut faire réponse. Tant de monde change. Ko change on a changé na ndenge ya malamu mais yo solo la raté bo solo la raté na kwikwi o solo ndanga direct en bref fani na matanga pulu to zaina yo na mona ki kwikwi za na coin na ye ngana pito tele na coin na biso to sali interview kwikwi aoli na opusa na pembe na to bo pesa na mbote te président Coco Ping Pong wana c'est un faux journaliste oui pour ça va rechercher so un vrai journaliste on va le makamboana te donc là la faux journaliste pas mal journaliste avant de balikambe faut faire la recherche oh mon journaliste ndebo zakana avoya ni to tuna ni ba question bon ça la recherche mes enfants naza fier na bango bana nyoso naza fier na bango awa oye parangai ndako na bango résidence na yo ki bakuti fufu na ngeza na vitrine soki mère azui retard ko bima na chambre pa yo mona si batie maboko donc bon comme ça to telemina
Masanangai phénomène. Kui kuna pomba ba ye wana phénomène nan. Esobe master na yo. Masanangai. Totelemi kui ba to na bana ko bongsa deuxième édition festival na ko salisa. Ba ye papa to ye depuis kana papa to gito kena se mbose na nanu wana. Na sirisi na zo sora na muninga na gabino bozo. Phénomène na tunga bi o sala ndenge nini yango po bana ngo bazala kana respect envers yo. Na sa motema na lobi bongo yo sala ndenge nini po bana bazaka ba impoli envers yo. Wana na bana sa motema. Walo tuni na sa motema na mituni. C'est que sommes choses à te continuer là. Na lobi quelle relation o bozala nango entre yo na ba muyombe gauche entre yo na ba président ya ba groupe mosusu. Grand prêtre Muyombe gauche na pesi yembo mukuna na bengi na téléphone allo koko na bi oui arabi ngai nani gauche abi na lota théâtre no leki ko ganga mingi na zoke lote na zoka na kata ina koseka c'est mon grand prêtre pour na benga grand prêtre Muyombe gauche na bise na yote lokola zaki na besoin ye bakanda wana na bandako lo bani mbala sima na ocha makanda na se président Masubu président Lombe nani président Kwikwi président Pomba voilà ba leader na bozo ngo ozotanga ba leader ba un bon leader nani ebere bazebere président Masebe ya lolo yependa soki na bwaka kiete ndio nyoza problème angala nganda kwa omana kangi ngabilamba président Masebe Mbuda Masebe donc nazalaka bien na bato nyonso très bien et bon poudre de chasse président poudre de chasse bango nyonso kaka bango nyonso voilà koko ping pong nayebi ke yo lobaka na yo vérité de yo kosaka to lobaka vérité na lobi boye okotangela nga bacomédien oyo bazojouer me basila otangi kombo na weneti mutu tel ajouaka na ye me asila tangela nga bakombo na ba pululu na chota tete ne lobi na biso ti bazojouer masila pululu wana mutali boso oui Dadi ki Kambala na oti kotala théâtre ne a joué puisque l'artiste ne meurt pas mais asila na totala théâtre ve mundweri na totala théâtre ve mundweri azo joué ne mais mundweri asila na chaîne nini na tala kango na chaîne na pasteur Sonika Futa ba sangana ki na moni ba comédie bazala ke belé na donc asila na tala ki ba théâtre groupe Salongo na moni Mama Nzita asila Juana Natali danga na tata wana ya muhibi aza kutala danga asila ebele basila otangi ka ba o bakufati kaso mutakufi ndasili na lobi est-ce que bato nyonso bazo jouer ba groupe nyonso zo jouer ya théâtre est-ce que bana succès be baza osila bana succès makasi bana succès makasi poso ba bimisi bango batie sikoyo babi baselo mombe ba sala ka sur place mais ça batie pululu atata ko timula avec onera selo ko ka sute. Ok, voilà, l'autre m'a essayé vraiment aux allées comédie à Coco Ping Pong. D'ailleurs, c'est pour ça que émission il faut piquer parce que on a babilo au moka bois kaka donc na yomo journaliste au seka. Voilà, évangéliste Ange Mwamba, l'ambassadeur à Paris. Évangéliste international Ange Mwamba, l'ambassadeur en direct à Paris à Zorandabiso. Voilà, Coco Ping Pong. Na lobi lelo. Ce qui va dire compter numéro 1 à théâtre na Congo, Barbanananan. Numéro 1 à théâtre na Congo. Qu'on compte numéro 1 par rapport à nini? Il y a âge, il y a ancienneté, il y a groupe. To nini po azamulai to mukuse muke munene mwasi mobali po babimisa numéro 1 wana na ba critère nyetindi. Na ba critère nyonso nani se bandi ko tanga numéro 1 ba banana nani? Ati. Et bon yo za 40e. Ngai na koza numéro 0. Rosa numéro 0 mais numéro 0 c'est le route hein? So koza na 0 to ko ma 10 ndeni.
Ah, quand yo so bi zéro et bon. So za zéro to comme 1000 ndeni. Donc c'est vrai, c'est très important faire ça là. So za zéro to lia $100 ndeni to lia ba $1. Nana bisa ko ke zéro ça la important de. Oh. So yo mama tikona yo. Zéro, très important. Numéro 0, numéro 1 à éviter. Combo ya XOR et Utawapi. Coco Ping Pong XOR d'Afrique. Combo ya XOR est peuple congolais, bakinois en particulier. Nde batala ki style nanga nazo sara. Barobité. Wana zapenda ba, hein? Oboyebi XOR bandaki ko régner 80 kita barubite théâtre ndenge zo sarama oza XOR Congo précisément XOR d'Afrique deux peuple congolais de bapesa kingai voilà siko bilamba ya XOR parce que eloko kamusenga na émission to sala kambaleleki olataka bilamba ya XOR vraiment pena o XOR bandeko olata o commandant ngo na pays nini pe ezaki na combien de dollars te nga na ninga sa vantar te potio bando tunango bilambo la tu eza combien eza cher makasi na ninga sa vantar te bilamba na eutaki libanda na ba propre moyen na ngai moko nde na komandaka bilamba wana tina batu ba montage zati po moni mukile ko mabe mwaka na yotanga montage po ba kote ninga na butu na ndako na garder na préféré na garder mon temps na garder. Donc, voilà président Coco Ping Pong, président Gabi, Nalobata président Gabi. Qu'est-ce que ça veut dire? Les lots na groupe na yo. Vous en a combien des artistes na groupe na yo? Est-ce que vous avez appel na mutalinga kota aya na ye ou bien vous limitez déjà l'artiste bakoki? Ngaye pas nanga artiste bakokate. Ngaye pas nanga artiste bakokate puisque révélation ça école de formation. Yango moni l'air kui pomba bazu ba diplôme na bango batangi basali nini bakei. Si manazo continue kaka ko former bamsusu pe baza déjà bien formé. Ngeti tanga ba kombo na maoneti banani baza na ba succès ou baza awa. Bamsusu pe baza bien formé des questions à la fois to embrayer population, hein? Voilà, banani ko répondre na question ou ya liboso wana. Ah, yango nazo expliquer yo. Donc, na moyen na kanga ba porte ezate. Ozomona, tozo recruter toujours. Actuellement, tozali effectif il y a 17. Pour filmer on nazo préparer na lingaki nano en kumate. Titre na ngoni ni film ozo préparer. Na lingolo ba titre te. Ezanga combo. So na le titre émission Simba mon titre ani mataba générique. Comment la tawo mati générique to mwaka liboso caméra to santé ba kombe ba bima wa. Mabe to mo lukato kitcha générique tana na émission Silita générique. Oh my god. Na préféré na bomba titre. Na préféré na bomba titre donc actuellement tous na papa Boanyazali, tous na tatoué wa Ramazani Faoulou Chilombo, l'homme de casque. Mikura zana moto makasi tozana toto de Paris azoya mabe Ebola zoya mabe Krista zoya mabe Difumbula azoya mabe ba bomba retardé nde na otangila yo ba bomba retardé mais soki ba moni pe ba koki ba lobi ba que nous savons école na bango la pamboli kaka ba kei il y a pas de succès sans successeur. Voilà longtemps ici représente Coco Ping Pong. Coco Ping Pong, c'est ça l'émission dans le bail qui faut piquer. Parce que Bimsa Babilo, au Morobo, et au Roca tapé mission. Longtemps ici, vraiment, on a toujours na Coco Ping Pong. Voilà, Coco Ping Pong. Na le bibo, il y a ba film nion se yo tourna. Film nini aux alarations au fandé. Et j'aime de la roga à tout moment. Titre na mo pesani. Ah, aux ongles à tout moment, oh, Sarah Mokiriba confirmé que celui-là, c'est un homme qui a mis l'eau dans la toilette. Il faut qu'on paye beaucoup de respect. Et ça, affaire à téléphone. On a bimakana sous-vêtements, na qui pose celui à téléphone, et ça, on a beaucoup à batouter. On a battu bagangi. Battu bagangi. Babengi na zo sukura.
pour na bosani ke sina na tikala ki na teni papa longoli bilamba na bosana kango pour téléphone soni webi ka raison des ala mobulu na bando bimana zo luka raison nazo bimana zo luka raison nazo luka na ti da ke okuta na babokilo na coin et puis babokilo si ba moni penda ndenge la zaka na position penda na mwana na bango basi sanga pe pas poser la position ya mwana na isi ba boser la na sana communication papa bokilo position eza ya mwana boser la na silisa communication verna kati telefone na tali oui position eza ya mwana na bango ya bango te mbangu na ndaku libale panzanaka eloko wana eza inspiration elakanga sur place en plein tournage en tout cas so na vandi leo na lobaka merci Seigneur di wow papa nzambe di wow yango wana voilà héritier Kasongo mokonzi à Bruxelles émission internationale yangoyo na pesi mbote na docteur Joseph Etoga Docteur Joseph Etoga et sans oublier Maman Niki Itindela Maman Docteur Maman Niki Itindela émission internationale yangoyo na pesi mbote na Sœur Ketia Nash Congolaise Sœur Ketia Nash Congolaise en direct de Luanda émission éco internationale yangoyo pe na pesi mbote na Merveille Binanda et sans oublier Pasteur Tetendaya Moussa les Omonana. Voilà l'autre m'a ici vraiment to kendaka muke vers la fin ya émission na biso na Coco Ping Pong. Voilà Coco Ping Pong na lobi boye lelo tozomona ba comédie bazokufa après 1 mois après 2 mois après 3 mois tozomona ba comédie bazokufa pour na nini bakufa po esengi bakufa bon bakufa po ani mutu so akufa bakufa po ani comment ya Rolanda na ningo na est-ce que soko kena cimetière à nécropole lelo est-ce que le matanga comédie za ndenge vila Kinshasa za bwe twana matanga nani akufa isusu mais soko kena nécropole okuta ba okunda ba onka batu ba okufa chaque jour sauf que na félicitaka président Masumo na TNPC anani association na biso anini place ana na kanga ngo bien te mais faut le bango to comprendre peut-être ngapa na bango bien te nini ATNPC nani président Masumu association na biso ya biso ATNPC omoni équipe wana eza équipe moko makasi bazali très mobilisé trop mobilisé une fois de kwazuli kama bazo sale fort que population bayeba soki pe babanda ko sensibiliser te ndembele pe tamususu ba question bozo tuna neza te obi à l'époque bactérie ya groupe salongo balandana ka kokufa habité so sirwano zaka mwa moke bon habité balandana ka kokufa ezo ka ampleur boyete puisque zaika ka bakufi o nani nani maboke ngadema maboke ngadema ezo ka nsengwa kufi ezalaka boye siko président Masumu na ATNPC na ATNP na association na biso tellement mobilisation eza makasi yango bozomona lokola tozokufa trop non bato bazokufa ebele ebongo en coronavirus bomi bato na Chine en coronavirus est-ce que en coronavirus ebomi ka ba comédie en coronavirus o ezoboma bato na nani na Italie est-ce que na Italie en coronavirus ebomi ka ba comédie mwana mobali obati kokanga ye awa aza na en coronavirus na aéroport bakangi wapi bon nayoki na mona nanga te na ito so eza lukuta to solo ngana olobaka seroka ndenga pe na ko tant que congolais mwana mobali yana bakangi na en coronavirus est-ce que ça peut ka comédien donc pour na ngai liwa ba comédien botika kobetela ngotangwa mutu soki akufi liwa nyonso aveya ngasi na sola na vie liwa azwa signature à papa nzambe donc soki mutakufi seke ye moko nzambe signé donc arrêtons les biloba loba et nazo sa bande ko nyonso bomeko loba ka ba comédie bakufa trop ba comédie bosa boy en coronavirus eza nzela
voilà koko ping pong to ba répéter aux arana âge nini parce que to ba raté aux aga jeune aux ala jeune papa aux aga koko bangi ba obingo koko to pété ona mona ba jeunesse ba ko mo ba to ko mina suka miso yo ba to ba na ko ba suka non kala mingi te to dinda kala mingi te pomoni c'est le toilette na plateau non le kali okimi na question na tunio âge na pe yeba na to pesa biso âge na yo bon nazara fiera koloba ke ngana ko kale na question te pour question nyonso ezaka na réponse nango ozomona question nyonso ngai na 2002 nazaka na 22 ans na 2002 leto komi na 2010 nayo koma na 45 ans leto komi na 2015 nazali na 7 ans na 2015 ozongisi na 7 ans ba age nange variaka moso pile ate omona telemi soki na tie pile okomona continue leto komi na 2019 mbala suka nakenda otalisa na hôpital bakangaki nga na 20 ezaki 38 et demi 38 et demi wana bakangaki nga na Saint Joseph bon banda tokoti 2020 lokuta mabe te na nasalisi examen age na nga te soki nasali effort na promettre prochaine émission nzambe asungaka nazwa mwa moke na okende hôpital na osalisi examen age na nga na oyebisa nde tokomi na 2020 soki age na nga etelemi à peu près na bacombien voilà koko ping pong to yoki yo opesi ba age na yo nalobi boye yo osambelaka na église nini yo yebi ndenge na chrétien nga nayebi koza na mopagano osambelaka te nga nayebi koza mopagano pene ya 100%. bapagano balela mapa fort napesi pasteur Vincent Makela mbote pasteur Vincent Makela assemblée Vallée de Bereka napesi bandimi nyonso mbote mon papa l'homme mystique pasteur Vincent Makela obosani pasteur moko pasteur Idi Amin obosani napesi pasteur poni yozolingaka ba oyo lobanga mpe na lobango seke mpe nga mpe na otindo bandobwake na mpe mabanga mon pasteur pasteur Idi Amin mon pasteur et pasteur promoteur aza pasteur pe promoteur école lycée Monaco pasteur te batika yo motema malamu nde ezoleka mingi pasteur motema na malamu mpe ezoleka mingi pasteur Idi Amin motema malamu ezoleka yo omeka nde nalobi boye bana batiesaki loso na ndako akabaka liloba ya ofele nsima liloba so oza nzala kabelo na mbongo okende olia na ndako mpo liloba wana esesengana na nzala te vanda vraiment merci beaucoup merci soki émission bandeko banda tobandaki nga te yo voilà boseka wana ezalaki comédie ya koko ping pong lentement cher pépétateur. Voilà, nous arrivons à notre fin de la clôture de notre émission. Chers pépétateurs, au micro, vous avez à votre vous, et l'invité, lui. Voilà, ça c'est la comédie à Coco Ping Pong. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Vous allez, dernière question dans Coco Ping Pong. Programme Nini au Européen, ça, bande connaît sur dans le monde entier. Programme les Nini. Olomanyama télévision. Babeti Coco Ping Pong TV. Babeti Olomanyama. Bakomona biloko na lobi oyo nazobetela tolo. Bakomona ngo na ngonga moko ya muke tozotia yango wana pona bandeko bazali na poto. Pona bandeko oyo baza awa na Kinshasa. Chaque jour na 9h na CBS. Bolanda biso na CBS, bolanda biso na Biso TV et kala mingi te na kopesa bino programme ya digital télévision. Ba nyonso baza na besoin ya ko benga ngai. Obipe maka basi mino bimisi milinga. Oh.
naloba makambo ya vérité benga na 0900 plus 243 plus 243 otiango nanu mopanzi obandi 947 88 16 947 88 16 obtesu plus 243 kosala plus 243 ya liboso te mpo wana eza mpo na nimero mosusu osali yango mpo na nimero 37 31 30 81 037 31 30 to mpe okomeli ngai na bluetooth na ngai partout dans le monde so ofungoli bluetooth sala recherche okomona kaka kombo na ngai ezobima na elongi na nga komelanga soki mpe tembe okomeli nga na nga na bana poste kufa tosukaka wana opesa bambote te double sambwa 17 papa mapasa mama Raela bino boza kuna na Belgique po bato ata na bwaki bango internet mwa mobulo mwa kilo omonaka mwa 2 giga bon mama Raela frère beau d'office kuna na France bon na bwa oyebi nangi na bosaba te soki na bosena bango pale émission sur le mwa groupe panzani baza bipanza ba groupe toto de Paris na pesi yo bambote ebele toto pardon bopanza groupe te bébé love boga na pesi yo bambote ebele gifumbula c'était gifumbula pardon bopanza te solo boka bontongo monaka na suka émission maka bato bandobi moment otunaka bonaka suba ya sute akeni bele walongwenya na gopani wo boka ngati Mado Malaika Kimi Mado Mwasa Pembe Bambote Bele Christian Dengo Zelele Libanga Christian Komamboka Pena Ebarate Papa Bwanya Bukasa Papa André Maboko Makoma Masinya Papa André Bukasa Papa Bwanya Tala Clarisse Nikolo na mona bango 6 pena bébé love mais Clarisse na biso nga na obwaka siko azali mwasi ya pasteur nani pasteur Eric Ngowa wasala ba mission yoko mwali mwasi le Eric Mboa OK pasteur Eric Mboa na pesio bambote bele mamila mokambila belle femme mama na Gabimi na Princilia Gabimi Petit Mitterrand moto na Nzambe na São Paulo voilà na pesio bambote mama Sylvie Nanilandamo na pesio bambote mama Sylvie mon père papa mabolongo toujours prière na ona ba prophétie na yo pasteur Vincent Makela l'homme mystique président tokotele mamuke parce que nous sommes arrivés à la fin de l'émission malobeza pas na yo ça l'émission bon mon makolo nanga na mona makolo yango yo nakasi makolo petit frère nangati vous en la parole président Coco Ping Pong na ça la parole nengina kenende wese mais elle était maintenant toute dernière question nabi boye yokanga pardon nabi question sur des ali boye yokangai koluka makambu ko kipete na français oloba nini koluka makambu ko kipete na français za nini koluka makambo okipete na français et la ngoloba nini koluka makambo okipete na français Gérana yana kota na dictionnaire Coco Ping Pong répondre ko yo ba français déjà licencié na français chercher des problèmes okipete frapper les caras chercher des problèmes et frapper les caras donc okipete koluka makambo okipete yango wana non tu cherches des problèmes tu frappes na on va faire sa toilette bande obolo non c'est l'émission dans le makambo toilette mais on côté toilette té boniko yoko totala ngate vangwana ozaka na système fungoli rideau ngape na ke voilà ezala qui Coco Ping Pong nous sommes arrivés à la fin ya émission à lelo na micro c'était votre humble journaliste le pasteur Flamme d'Angola na caméra tozala qui na Josué Bronde asimaki na caméra na pesi mote na Fabrice Kimpala azo andanga en direct Nicole Nteka
Nicole Nteka Eko International Yangoyo Héritier Kasongo Mokonzi ya Bruxelles. Donc on succède na libanga oyo na pesi mbote na Pasteur Tete Ndaya. Ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon anzambe mon nani. Loboko na tata et c'est moi mi Nicolas Balinga.